naza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus me balobaka yango apôtre babake naza na eloko ya nzambe me paster na ngai aza jaloux na ngai mo eloko wana efungwama eza te paster na yo aleki nzambe na nguya jamais oyo nzambe akangi ekangami apôtre elingi koloba nini mosala na ezali nini apôtre un pasteur ata tozongi na monde naturel un pasteur aza mokengeli ya bampate mais soki oyo lelo oyebisingaki na pasteur lakisanga bampate na yo bampate baza te non longola kombo wana ozosala lisumu. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. bato bolandaka émission na bino oyo bolingaka mingi votre émission oyo édifiaka bino lelo oyo toza susu yamba mosali ya nzambe pona toujours ko édifier libota ya bana na nzambe. Je crois que émission bozolanda lelo eza émission moko table sainte oyo epesa mingi pa ya votre humble servante Sœur Tiffany Moko, la présidente du Parlement céleste, députée quoi, la princesse de l'Éternel. Mais lelo oyo pasteur Vincent Botole mo muke yenda omoni azapena occupation belé si on a epsi no game tazo filmer na job diongo kondi mate aza film ko aza na batala ebele nzambe aleka na pambola ye na pamboli ba banso bazanzinga nzinga so liberi chauffeur ya apôtre Albert na so pambola ye pourquoi pas na pambola ma bébé Bénédicte Chipatoka nzamba zane longo et na benili muto aza na makusa chaque fois aza ko lambela biso Sœur Élysée ye penza deux fois te suka na makusa nzambe aleka na pambola ye pourquoi pas na pambola la servante de l'Éternel Mabundi Nounous Mama Passinia nzamba aleka na benir ye pe na sukisi epa ya Mama Thérèse Lokofe na Suisse nzambe azala na ye ma bien-aimé na famille Lokofe Mobimba kolo apambola bino pourquoi pas na benir pe grand frère ngai Nzeza Ferdinand Siskale Motema Frédéric nzambe azala na ye elongo na mwasi na ye Mama Brigitte nzambe azala na ye elongo. Alors bando balingami table sainte lo to yambi nani to yambi pour votre formation, pour votre édification, to yambi bongo lisusu mosali monene ya nzambe mwana poto akenda sango menzamba benga ye bolandaki témoignage na ye melelo oyo bokolanda ye par rapport ya message azobema na émission oyo na tina ya ndenga zali mosali na nzambe émission so thème nango le zali le serviteur de Dieu et son ministère mosali ya nzambe pe lotomo na ye lelo tokolobela lotomo na ye pe ba lotomo ya basali ya nzambe elongo na mosali ya nzambe oyo munene mupakolo na yawe l'apôtre Albert Okoko denga sepe ko benga yo d'Espagne sangoni na apôtre bonjour. Bonjour papa Vincent Sangote kola sosala et sengoli sus koyamba na émission na yo table sainte tikanzamba pambola yo makasi liso osoma na émission les Nazarens ndenge na apôtre c'est inspiré za show osoma na ndenge ni bénédiction ya munene ya makasi ezako faut la caméra na yo ezako faire
rappelez biso makambo ebele autant que ko bosana toyebaki lisusu te na passé na biso mais avec votre émission et tozongi lisusu na ba moment na pona kokumisa nzambe na ndenge azo histoire ya bon ya bomo ya moto en tout cas sa bénédiction émission na bino nzamba pambola lisusu makasi émission na biso nzamba pambola so makasi. OK apôtre na yambakio la fois passée o édifier libota ba na nzambe belé lelo susu na moni ko édifier sur libota ba na nzambe ebelé nangina tuna yo motuna ya liboso apôtre tant que apôtre est-ce que mutakobi ma mosali ya nzambe sacré ba tema boko sacré ba consacré non et ouais nzamba souverain ko sala ndenge alingi mais normalement ndenge za la en tout cas il faut bâtir la yo maboko tala même cas ya Josué na Moïse nzamba ebisi Moïse clairement que tchela Josué maboko pambate yenda ko continuer service wana yenda ko continuer ministère wana et puis Moïse atosaki asalaki yango bamataki na ngomba akokaki kosala ba service wana ndenge nzamba alakisaki asala c'est-à-dire a passé ministère onction bénédiction et pas ya mwana na ye pour celui-ci akoka komema musala akomisa libota na nzambe est-ce esengela iba kombela. Merci apôtre répondre à réponse na yo est-ce que kiko sala make mutu baboye babondeli pona yete ba consacrer yete alala la muka bo yakomi apôtre alala la muka ba komi tozomona ba titre comme belé ba bishop ba archbishop na mona kutumoka bigebo benga désormais chef coutumier pasteur chef coutumier est-ce que c'est possible mutalala la mukaboye akoma mosala nzambe moko saki babonda na pona ye apôtre non makambo nzambe basakana na ngote tozomona ona kati na bible bana ya sefa ndeki tobinga en espagnol na kanisi bazalaki 7 bakoma ki kobenga na milimo mabe na bomo ya ndeko moko milimo mabe tuni bango na yebi Jésus na yebi Paul me bino bozaba nani na yebi binote musala tozo sala eza makambo molimo satana kotuna yo uti pa ya nani nana bondela ki pona yo ofana na makolo ya nani tata na yo nani osomona biloko wana na diable a bien très bien et puis ko paralyser ministère na yo pour obimaki lokola na fenêtre obimaki lokola na moyibi obimaki na ndenge moko ya mabe ya désobéissance vraiment okozwa ba combat ebelé na monde yo ya molimo na musala ososala ezalaka bien te vraiment kobima bongo moi ni sengela vanda azela jusqu'à ce que papa naye ata na monde naturel papa ata na monde okekobala ba parents ya mwasi bazo pambola mwana ke bisko okende ozala beni obota osala famille to pamboli yo biso baboti na yo babimisi yo na porte mwana bimi na fenêtre te ota mususu azwaki zemi kuna ubia kimaki ndako baboti ake kokota libala talaka ba vie wana omona qui va ça là vraiment parce que diable au côté il y a ba porte ouverte osomona oye permettre que munguna bandoki batoma ba démon ba simba bomoyina yo na ministère pendenge moko ata sur le plan professionnel ozo sale pa ya bato musale simbite bima na voya malamu mokonzi na yo pambola yo voilà tout ça là qui pa ina yo au travail qui na biso sikoyo to yokani bien te nzama pambolo bisko kino so mapamboli na yo et belé na sambela pona bango na Espagne bandimi bana nanga na tuna bango na pouvoir so misala comment ezali siko relation na yo na chef yotiki obima ikuna ndenge nini pambati basaka na nzambe te nzambe nda pesa ki yo musala wana nzambe nda pesa ki yo chef wana nzambe nda pesa ki yo bisiko zali alors ce que désobéir oyibi ofingi babengani yo oye o papa bondela ponanga il faut quand même na yeba et loko dineleka ki kuna avant to bondela donc et ça vraiment important toyeba ndenge ya kosala la nzambe to le kanaba principe ya nzambe ba principe spirituel to kozala béni et puis nzamba ozolokumu. OK, toko sala beni pensa bazolokumu wana taki momuke apôtre Mungu na munoko mais tozo na régie poto joa clip ya cette belle fille bourrée de talent Mama Tiffany mokwa oya zabongo mokonnexion so awa na site yana zo ko fe biso nyonso tout même ata ba programme no sozo monake et si meno mboko na ye antasa ko azako filmer biso tozo na régie poto joa nzembo oya Tiffany mokwa album oyo eza déjà na marché na kasi ekosepelisa balandi
Boyenyos sur les Nazaréens, plus précisément il y a émission Oyo Table Sainte, Bozwa, bo savourer nzembo Oyo elongo na cette belle fille, la belle dame Tiffany Mokwa na album na ye de 0 à Héros Toleka. Motema ezalaka se moko bapisaka na moto yo olingi nga na ndima napesa na masiya wazali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisi ngai oyo ozali mpo na ngai natali somo ya bato te kasi monene na yo masiya tozongi awa na plateau na biso wana zai pona tsamo muke apôtre Mungu na munoko ko zapete zala wana okozala jamais dessus apôtre est-ce que osolandi album ya Mama Tiffany osolo kango nyoso ah oui na voiture nanga nazala na okaka ah bon nzemone sepeli so na album ototo beta moi extrait nango muke nzemone oyo moni soko yoki ango osoka pena ke oui nzembo yo te Tiffany pena ayembi ezanzemoni banzembo nyonso ya ye banzembo nyonso tu ya ye ezali édifiant et ezali vraiment ko édifier ko pambola et surtout moko ayemba tika ba instrument instrument so beta kaka papa nzembo suka suka wana vraiment na voiture nazo beta ngokaka ou bien na ba prière nanga personnel atata nanga na teya pour toi qui retard il fallait matabete loko vraiment ça qui te domine on a pas mobile nanga partout partout on a mobile nanga vraiment suka penda apambole mingi alors toleki ce qu'on a eloko oyo toyeli awa porte pour ko dife bana nzambe na tuna ke mutuna omoko lobike avant mutama musanza fo abondela la pona yi apôtre tant que on de l'Éternel danger nini ezana mutu oyo batie maboko te mazoka église azape ko pambola bato danger nini ezana na nzoto mutu wana ozo pambola bato mais moko ba pesa ministère te ba pesa lutombo te papa toi qui t'avais mal na mabele vraiment exemple na pesa oui comme on a un policier à la titani à une arme à une balabala sans être mandaté par ses autorités à Salamusala publiquement et ça l'a raté et ça l'a raté et ça l'a raté même donc tu as mongi na tongo monga la zubila mo soldat lati akon policier to soldat mutuka le kabo et mutuka kotabo na droit ya nani na pouvoir ya nani autorité ya nani na zosala makambo ce qui mokile, Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses-là. Vraiment. Même mokile, côté abinote ba makamboana. Donc et ça impossible, c'est impossible bandeko oyo ba bima kaka mbala moko to banda musala ensemble. Origine na bango et banité, source d'inspiration na bango et banité. Mbala mo ba komi kaka to komi ba pasteur, to komi mo apôtre elingi koloba envoyé. Un apôtre signifie seulement
un envoyé. Nakoya wana, nakoya kotuna yo parce que aux apôtres, nakotuna yo ba rôle apôtre. Mais ozo le beso olibike, ozo mamango ezali très important. Hein, mutabimi kaka boye moko sans que ba mandaté ye, après ko sala nzambe. Donc muto ça dangereux rebelle. Donc tanga Bible papa nanga oza pasteur banda na Genèse tin Apocalypse la kisanga bisika nzamba pambola est rebelle. Un désobéissant. Jamais nzamba tambolaka jamais na ba rebelle, nzamba tambolaka jamais na ba désobéissant. O nyoto ko bima na ba principe ya nzambe, il est rejeté par l'Éternel. Il est puni par l'Éternel. Alors, bal malédiction sa kolandae, bila kelimabe sa kolandae, il va se tenir devant les gens. Akamba batona na pouvoir ni onction ni. Nzamba désordre, mes amis. Jamais. Nzamba ba principe, nzamba ba norme, nzamba ba règle, nzamba ba précepte, nzamba ba statut, nzamba ya liloba na ye. Oyo ngai na yo na bandeko bazolanda biso to kota na ba principe wana poto sala béni. Ce qui tout wando, sala toujours lokola Israël, na sobe. Amen na ba routine kaka. Jamais to koma na terre promise. To kotikala kaka wana 40 ans. 40 ans. Ok, nzamba bengi biso poto avancer. Nzamba bengi biso poto kene na bisika oya bongisa po biso to koma. Nzamba asola na bino ndeni ke komisa mwana nga oyo pasteur. Po zomo na ye aza koloba lokola sango to ayeba verset belé to po zomo na za apela ka mingi aza kasa tango nini nzambe alobaka na mutu komisa moto oyo mosali na ngai. Est-ce que ça pona caractère to parce que nzambe mutaponi? Nzambe na ponaka. Ezabi sotin exemple nangai. Tozana mabondeli pasteur nanga accueilli mabondeli retraite 21 jours 3 semaines azoluka nzamba luki nzambe ndaye kolobele la ye zwa Albert zwa monsieur tel zwa frère tel chela bango maboko et puis libérer bango pona musala oyo ngai na tindi bango to mona ngo pe na Bible. Ba Philippe bazobonda l'église est bondele nzamba lobi molimo mosanto lobi chelanga Philippe pembeni na Paul Barnabé na kanisi pona musala oyo ngai na tindi bango. Donc c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui mandate, c'est Dieu qui ordonne. Ngana ko yati na baposa nanga frère azo sepelisa nga mingi ayoka nga mingi atosa nga mingi frère mbala oyo nazo komisa yo évangéliste nazo komisa o diacre nazo komisa trésorier no wane zalingai yango na Jésus za koloba ba misusu ba botama ba ministre ba misusu batumbe basala bango ba ministre ba misusu bango moko nde ba misalisa ba ministre Jésus lo bango bien. Wana basa ba dangereux apôtre. Dangereux. Ba onde baso baby ça. Omoni ba ramasiter papa Vincent. Oui. Tango Israël est bimi en Égypte. Bana ya promesse, bana ya bilaka, tango ba bimi en Égypte parce que bazaki na se ya promesse, na se ya mapamboli. Mais il y avait aussi des ramassis, ba suiveurs. Ha Israël azobima biso pe katobima. Bato ba kopiaka. Ba kopiaka. Ba imitaka. De basa sans position, baso dans mouvement. Ah, pasteur Vincent Teyaki boinga pe le na noté yabo. Pasteur Vincent la taki boinga pe na kono lata. Mais baso yibate ke yeninga zola tandinga zolo baso sala inspiré. Et ça la bilama mususu alati boye, mais molimo na nzambe yepse longo lango. Lata mususu alati pe mususu ndenge nzamba lingaki. Alors bana ana tango ba bimi ba ramasi wana bangonde ba semaki rébellion bangonde ba semaki désordre tango Israël et salaki na procédure na marche na pour la terre promise bangonde ba tchaki ba songi bangonde ba tchaki mobulu bangonde ba telemisaki ba rébellion na kati ya Israël pendant son voyage. Puis bana na basape na l'église baoka ande ba tchaka ba mobulu baoka ande ba kana ba mir baoka ande ba kana ba songi baonde kande ba kana misala parmi les enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas choisis par Dieu. Ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas la vocation de Dieu. Bangonde bazoya okoti ba désordre na l'église. Est-ce que qui resala ma apôtre mutalel neka boye batie ne pe on quand même beaucoup de Dieu souverain. Nzamba bine ke na ponu ale bimema mba na ngote ya. Abi ke ngaza tina papa molimo te na tina batanga maboko te ngai boko basi batinga maboko na butu. Nanzaba témoignage à battre fou témoigner battre fou baloba
témoignage à bato. Moi j'ai ça celui qui ça moi na mokonzi moko boy. Moi na mon serviteur ya mokonzi na ki maladie, gravement malade. Ba sien ya mboka. Ba yepa ya Jésus ba intercéder. Ba lobi biki sa serviteur na yo biki sa moi na ye parce que ce monsieur a ça de la biso bolamu mingi. Temple yo yenda tonga yango. Église yo synagogue yo yenda tonga yango. Aida kabiso mingi sungai. Ba tu bazana mo ya koloba. Penzambe a intervenir. Témoignage lobaka. Ce qui muta lobi nzamba koyoka. Ce qui ba parents ba lobi pona bana nzamba koyoka. Ce qui maman lobi pona mobali na nzamba koyoka. Ce qui papa lobi pona mwasi na nzamba koyoka. Donc nzamba yoka ka pe ba témoignage ya bato. Mais yo bimika bongo témoignage ya nana opesa témoignage. Bisiko uti ndeko bongo la ki motema ndingo bandaki ko yana ba prière ndo bandaki ko veiller ndo mozale ko pesa bofwa ndo ko pesa ba dîme nana o témoigner yango pour le lokamba la moko bima na komi apôtre na komi serviteur. Mais apôtre so na ba ton basali. Basali belé même na niveau apôtre. Ba ça n'importe quoi so on bebo nganza mabenga na ndenge na ngana za mutako de prochain ngaité. Voilà. Et belé ba na ba poto wana ta mususu na Kinshasa basala na ba choriste bala ina bango na éviter ça na protocole nzambe asungana mais tant ka ba comme na ba poto a comme ta suna millier mo boy église za la gâté bala moko abali every time suna kata ndaku abengi deux personnes papa esili a lobby a comme pasteur non et on doit sala ba dégâts kuna parce que basa mandaté basa couverté ba comme ba pasteur et uteli wapi et bengi ndepo muta sala kité wana ya onde yo bandika mbala moko lokola muto ala kité mbala moko se proclamer ou se autoproclamer pasteur. Mais apôtre, et l'homme mozo comme sanga na l'église na bino to ya biso ba réveil. Kala toujours mon attend so ba gagner dans bazalaki. Toujours mon attend so mutu mususu aza na ye ministre nzambe te mais azaka mutu nzambe apesi ye maloba ta mususu poate ya bato exhorter batu ba ka église. Bango tu lelo ba comme ba pasteur, ba comme ba sali ya nzambe. Toujours mutu mususu pe na église aza na do ya miracle. Akota pe mutu loboko mutabiki. Est-ce que il faut que automatiquement comme kaka pasteur comme kaka apôtre ko yo? Jamais. Mais lelo ba tabongo na église ba souté. Soit c'est bongo 2-3 fois comme apôtre. Apôtre, bon ba tabo la l'église bon on va ko diviser ba don on est ça ba don ministère des ministères bon Bible lobby vous allez imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris oui donc eza don eza bénédiction pour tout on entend yambela yambi Jésus Christ on dit béni Jésus Christ ba don on ko se manifester mais cela ne veut pas dire que au sali apôtre au sali pasteur au sali docteur au sali évangéliste non. Mais bato balinga pété que net yo boyo za apôtre za mwana moko openza mazo sala na badon akolinga toko konza omona kaka ye pe fa koma ka lokola yo poso ozo konza zo monondre que ozo ko tufe badon omona onaka soka ngomo na azo freiner ngai papa na moni malingi tenga na bima est-ce que ko sala mamuto fa freiner doit Saint Esprit to ministère à mutu et ko sala ba apôtre jamais mutu ko freiner loka mutu te et loko nzamba pesi mutu jamais ba ko kanga yango. Ce qui c'est il y a na tout na kanalo baga mais comment pasteur na yo akoki ko freiner appel na yo et ça la kati to dona yo la mutu to dona e baka suka ko beta ko tu kano et que pas matin nzamba nana ngako kolongola loboko ya nzambe na bomo ya mutu mais balobaka ngo apôtre babake nazane lokwa nzambe mais pasteur na ngai aza jaloux na ngai mwelo kwa ne fungwa mesati donc pasteur na yo leki nzambe na nguya peut-être bino basala nzambe nde mutu boyebi jamais o nzamba kangi kangami so nzamba bengi so nzamba poni yo ezala bilbao etelemelelio ezala Espagne etelemele ezala ba demonio so li felo ya Kinshasa etele so nzamba zana yo oko briser opposition wana oko briser résistance à molili na kombo na Yesu pour koma bisi esengelo ko. OK na lingi ko na pasola yo on va quoi ventrer les bois. Alors apôtre ministère nous ali aux ministère apostolique. Yako babenga yo apôtre. Apôtre elingi koloba nini? Musala nezali nini apôtre. Oui, merci pour la question. Nous avons mutu ya makasi. Apôtre elingi koloba un envoyé. Bible lobi aponi ba 12 a pesi bango kombo ya bapôtre et puis atindi bango ngana tinda maki liboso no ne pa ya nzambe moko asolo linanga pour ce qui nzamba poni yo nzamba ko solo ana yo
avant solo ata mususu na pasteur na yo, avant solo ata mususu na papa na mama na yo, ou bien na ndeko mususu na yo, nzamba koya ipai na yo ko solo na yo. Oui, nzamba koya ko solo na bato ebele na nzela na yo, atindi message na ye pai na ba bato, mais nzamba koya ye moko na no solo na yo. Nzamba solo inanga, alobi nanga tika mabela baboti na yo, tika ndaku na yo, tika bapara na yo, kende na bisika oyo nga na bongisi po na yo. Ngai moko nanu personnellement. Nzamba koya ko banga ngate po ya pesa nga message. Donc solo linanga, tanga solo linangai, ba pasteur nangai, tanga na bongoli motema, ponza solo nanga avant na yebai. Tanga ko bongola motema, ba pasteur nanga ba ko solo nanga balobi, nzamba ebisi biso to chelo maboko, to tinda yo. Donc l'effet on a déjà d'être envoyé un ambassadeur de Jésus. Un émissaire du ciel, et ça d'abord confirmer mon apostolat. Pambate atininga d'un lieu à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Alors na bimi na se à couvertir wana avec cette parole de Dieu wana na kangiango, c'est toi qui m'as envoyé, c'est toi qui m'as mandaté. Je suis ton serviteur, ton émissaire, ton ambassadeur. Alors nazo kenena yango. Tant nazo lekisaba moment ya pasi, ya ba bitumba, ya ba problème, naza toujours ko rappeler nzambe maloba nae. De ce que je suis en train de vivre, on nazali ko souffrir et ça pona yo. Yonde otinda kinga, alors yo soit chargé nanga, yonde kenenanga. Donc un apôtre c'est un envoyé de Dieu et puis ba œuvre ils ont monisama, musala ils ont salamana niveau ya Europe, musala ils ont salamana niveau ya Espagne. Voilà. Donc ba œuvre na biso ils ont monana. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Nzambe nanzela nanga au moins plus de 20 pasteurs mindele oyobabima. Bato mindele. Mindele 10 couples. Pour notre travail, il y a couple. 10 couples. Il y a mindele babima, nzamba esanga pambola bango, tchela bango mafuta et puis tinda bango. Nazo tinda bango apostoliquement. Bazo soit ba bénédiction d'un père spirituel. Nazo pambola bango. Natinda couple moko na Brésil, bazako evre puissamment na Brésil. Natinda jeune fille moko évangéliste, azali ko evre puissamment na Brésil. N'est-ce pas, nous na lobate amel bana babima baza na l'église baza ko travailler ngana ko inviter yo po ya po bino awa biso ali Nazareth linga ba preuve tango ko ya soki tana yo ko permettre na ko tambusa na l'église oyo nzamba permettre que ebota mananzela nanga na niveau ya Espagne. Et là, comme je comme sangai apôtre, nous sommes dans un ministère moko autrement parce que tout le monde a mingi batu mundu, taba que nous terre na poto, au moins nous avons 20 personnes église ya batu mundu. Taba somo na pa église ngo ezaka na 10 personnes. Ces 10 personnes wana ezana mwasi na ye na ba nemi sato babota na moko yo abota kala yende mtazawana omone mwa mukolo on so batika lona ko mona batu ba na bango. Mais yo nous sommes na ba mindele. Est-ce que moli mo santu na yo ezaka ganeka ba mindele Voilà mon agabatu sende suna bango e ganaga batu mwindu jamba mona na église de mundele azali mais pas to moni ba mindele ba to moni na kaza banini yo moli mo sande za sa frontière e ganana ba mindele na bandundu na ba nyoso ozo pupula papa au bien apôtre sur aux attendant moi 5 personnes wana c'est qui aux danger c'est vrai pour ba service ça kuna ba service ya kotote pour batakuna misala occupation et ça moi passer pour na kosangisa na somona bakilita tongo et bénédiction 8h ba to vandi mais kunate ba misala l'équipe ba kamwele l'équipe voilà ngasoki na zwa ngolu ya okoma na bandeko wana c'est parce que na kendaki na église ba mindele problème na biso yangwana tango okomi na poto tozolinga ekolo msute tolingi kaka papa Vincent ça wana loka papa Vincent na koyaka kaka papa Vincent na sima na bano cha songi bongo lobby na panza église na kisalo na poto songi ezalaka tika Souka. Papa ebeni papa Vincent comme na pototé ba souffrance ba sacrifice papa Vincent azopesate pour atelemisa musala nae voilà papa Vincent na Paris pesa adresse na yo ngana ali évangile tango na koya to travailler OK c'est escroquerie tango koya a gagné moi confiance na yo ye vision na yezakaka abenda yo batu abenda yo batu quoi que non osomona mais biso tanto yaki to keneke pa mindele to vande pa mindele ba yambi biso to gagner confiance na bango
bamoni pe bonzambe kati na biso bango nde sikoyo ale batindiki biso bandeko na biso pe bele bakosala yango pourquoi pas pona nika te kokende et pas mindeli tozokende kapa batu mwindo kune sa poto eza mboka na biso te eza mabele na biso te eza mboka mindele tokende pa bamindele toliaka na bamindele tosalaka na bamindele métro tozwaka ya mindele bataxi tozwaka ya mindele makambo tozwaka ya mindele mais soki ekomi makambo ya église tobendanaka on dirait tobenganaka mindele osomona mais na kama mbongo na kama misala nasalaka na mundele nanga naliaka na mundele nanga na bekole na bamindele nanga mais soki makambo ya évangile makambo nzambe ate biso na ndenge na biso kaka opa mindele kuna molimo musanto esimbaka te na okaka ba chair de poule te ndekoma lobaki milimu mabe ba mindele za tetu voilà on dirait molimo musanto akobanga milimo ya mbindo oyo ezali koyevre na poto non donc ça bongo te donc biso tango tokenda ba poto wana toluka ngana o conseil bandeko nanga ba pasteur ba o basali koyevre na niveau ya Europe kuna zanep sana bango nanu boyoka toli oyo okufuta no mbongo te mais expérience moninga azana yango eza ba preuve à l'appui bomoni ba image biso na le Nazaréen soki toyambi mutu donc ayebi azapana mwana na nzambe bomoni ba image preuve à l'appui télévision ezali radio te malobezo yokana monsieur sanini ezomona oui pesa bango toliwana oui d'ailleurs humblement avec beaucoup d'humilité n'ayez pas basel nzambe nyoto ba yebinga ngape na yebi bango pepa yebinga tinga pe na yebi bango te baza ko ivrer vraiment na zone européenne na continent européen tout ça la moins effort ya ko briser ba barrière wana o ikabola kabiso na ba mindele to longola ba complexe wana bamindele balingi bamona pe biso ndenge to sambelaka ndenge to yembaka balingi ba copier biso balingi ba imiter biso alors to poussa ne pas ina bango biso to kuti bango kuna biso ne to ko poussa ne pas ina bango et no bango ba ye pas ina biso poto zana mabele na bango to poussa pas na bango to zo ba téléphone na bango to zo ba rendez-vous na bango to kene to solliciter bango yebisa taye papa ya côté ya pa nanga dimanche benga kata ba mindele wana ba ka hoteya benga ka ba choriste na bango ba ka hoteya préparer ba réunion ba kilte ya ba adoration na ba mindele ba conférence bo sala yango to sali loko moko dans le Seigneur ce ko bengi mutu première fois o bengi deuxième fois suka ipa tanga ko benga yo o ko tei parole molimo na nzambe kiti esungi bato bokomi ba mi ozomona bo sala ba campagne ensemble oko yana bango na Afrique bango ezali loko mwa kitoko bandeko nanga bo sala yango ponga nazo sala yango nazomona yango na Afrique sikoyo mais bato bazo te ya église nanga sikoyo eza ba collègue nanga ya mindele na ebisaki bango na zana Afrique na ke voyage privé pour la famille nanga mais bino bo couvrir ngai le troisième dimanche baza côté ya mukolo bango pe ba kosala te ba obenganga bakolo en tout cas biso pe tozo voyager ya côté ya église na biso de bo sala yango to renforcer ba lien wana biso na ba européen nzamba opambola biso susu makasi ya koleka et l'on a bangaka pasteur Vincent les lots ceux qui n'a zaten nzamba zui molimo nanga akotu nanga Albert j'étais envoyé en Europe na sala nyoso yokoma na kangola ona ba mai moyezo bimiso makila na matoi makila na zolo posezo pasuka na moi mais j'étais protégé et puis nzamba kotule ko munene apôtre Bosani na tindaki me ba ange nanga ya mai ba ko ba requin voilà pour ba protéger au komatikuna mais au gagner à espagnol mon côté. Quel son na misanza son na kolobani au gagner à espagnol mon côté au baptiser à espagnol mon côté. Bon, et l'on dit nos Kenya qui kuna. Osomo, celui on a quelqu'un pour na Congolais, Papa Vincent. Kunya mabele na bisote. Puis comment on a monté mais si un jour ba bengani ba Congo, puis comment on a monté ba bengani ba Congolais, l'église est kaukiti. Ce bazongi si biso l'église est. Donc au tel pasteur à Combo. Au tel pasteur à Combo. Yabakiti. Mais ceux qui na Lukaki ba Kolomboka, bango ba kotika la wana. Et puis bénédiction ya bien. Poto soyango. Et ça, ceux qui ont gagné, va Colomboka. Voilà la révélation de Pessabiso. Ceux qui ont gagné, va Colomboka. Pamba. Qui pasteur nous a ya bidon. Il y a pas pour Congolais, souka aux Zongane, à cause en Afrique, à cause de une ville. Qui peut refouler. Qui peut refouler. Qui peut kangai. À cause de pays na okena na so église en route. Mais va Colomboka baza ya mboka na bango.
ozomona bakopesa yo local bakopesa ndaku bakopesa biloko ebele po eza ya mabele na bango mais congolais travailler kuna ozomona ka Afrique ya yo congolais belé bapesa badimi kuna te bapesa badimi na bon et ba pasteur na bon ba en Afrique abina ki lo pesa dimi ndeni ya pasteur na mais mundele so gagner ayebi ki wasa papa na ya molimo azo peso dimi na ye azo peso frandi na ye azo respecter ba makambo surtout pa ayebi ki osa papa na ya ndimeli nzambe ayebi Yesu na nzela na yo donc ayebi kaka yo ayebi mutu mususu te zo dimi na ye so frandi so ba cadeau na ye. OK, est-ce qu'apôtre mindele pe bamba kamelu mo centre ko la biso suka azo parler par langue makasi bakarada net biso makasi mundele moko yaki na mwasi na ye aye na mobali na ye ba commune église bato azo ko yo simbi mutu pa aussi mutu yes ka vanda kuna lobi bazo sala ba vantir ngana kweya mwasi netango abi mwasi ba vanda iska moko to na bengi bato malade mwasi na lobi to kende ya na okende te to mwasi akei na koma ikuta tapembe na mwasi n'était pas na mabele yebi sika ali pozo témoigner abia oya be émotion ngana basi bazaba sentimentaliste papa nzambe kaka nda yebaka na tiki ba o wana ba koya ki wana na komo kota siko na full avaka na koma pembeni na ye aoki pepe ya kosakana te donc a se retrouver na se ba soyi na munoko donc bazo pangusa e bazo kombola ba soyi donc tango la muka so bisa mwasi na lobi eloko ni leleki la porte atamsa ngomona oyo na biloko bokoko na bino ya banini ya tumundo kena ngokuna ya Afrique kena ngokuna po oke bisa mndela ba soyi vraiment donc biloko ani sala bongo sala mabongo nzamba sunga bande konanga to sosole loko ana to fungola miso ana po mission ezala accompli mission soit succès pour soit succès na mission na yo mais quand moi muke ko fungola ba rido ana koko tapé na ba kiltine mususu koko tapé na bande ko mususu tokoza la béni. OK, tokoza la béni wana zamba maloba ya de l'Éternel apôtre Albert Okoko toujours qui est petit à petit vers la fin de notre mission mais na ki jamais ko tika sans que na tuna yo question oyo. Papa Albert apôtre de l'Éternel serviteur de Jésus-Christ outi musika oye awa na Kinshasa mais eloko bazo reprocher bino basala nzamba batu mwindu désordre na mobulu babi bandumba bino escroquerie bino ba professeur Lukuta bino ko pengu sabaser bino ko kabole l'église bino apôtre Albert olobi nini wende l'Éternel. Voilà na makamunyo surtout ya ba vrai ba alaka ba faux pe ba alaka na ko lo bateke bazate mais ba vrai pe ba ali ba vrai serviteur de Dieu bazako yevre na Paris bazako yevre na Espagne bazako yevre na Londres bazako yevre na Allemagne na Italie des véritables serviteurs de Dieu bazana ko banga nzambe ya makasi nzamba so salela bango makasi biso koleka okoya o mona bango mais ba faux pe ba ko sanga te po bible lobi ivre na nyoso yokola na kaka bisika moko kaka ba ange nde bakoya bakolongola ya mabe batumbi ya malamu voilà tokoki ko empêcher yango te to banda yango te biso nde peto osusa yango te voilà e otika na nka bongo ti mokolo kolo e moga oya aya osala musala na apôtre yo oza quand même vrai soki ozomona ya faux ozotala ya faux azoteya azo prophétiser aza kotia bato maboko olobaka nini na motema no molimo ne olobaka nini soki odiscerner ke obena za faux et ça là nga passe parce que basakana na molimo mutu te basakana na molimo mutu te kotiela mutu maboko te pour le plaisir de le faire ce que ça fait ma élite ce que ça fait ma choisi par l'Éternel donc oso kotisa nyoto ya mabeyo za nango et puis ngai na principe nanga papa ce que ça na église te et que na ebi vraiment bien te ko ya côté ya te. Il faut y aller mon temps. Il faut y aller mon temps. Il faut faire l'église. Au moins, comment pasteur, apôtre, sans église, ambulant. Donc, sans église, sans famille chrétienne, un pasteur, attends, tu as un monde naturel, un pasteur, à ça, mokengeli yaba mpate. Mais ce que les lois epsinga qui n'a pasteur, la kisanga bampate na yo, bampate basate. Non, longola kombo nozo sala lisumu, ozo kosa. Asa lisumu. Asa lisumu. Apôtre. Oui, asa la lisumu. Bon, ce que nous avons na ye nzamba benge pour la patete. Alors la komboana. Asa nani? Frère. Ami benga ma frère. Pour komboana ni. Ah, kombo frère les opposés te.
Atape kutu frère. Osoka apôtre. Zoka prophète de la nation. Ata nazomona ngo ba apôtre bali. Bande konanga tozolo makambo parce que ça est un programme propre programme ya bien. Tolo makambo na osunga bandeko. Na robengo apôtre. Ceux qui osatana ba œuvre quand même. Osana ba œuvre to so benga apôtre. Non, to banga nzambe. Bible lobby Jésus lobby les hommes rendront compte à Dieu de toutes tes paroles mauvaises au bon au yebimaki na minoko na bango. Malobo tozo loba o yaonde ko justifier biso pe yaonde ko. Oui. Ozomona naza apôtre bo la kisabiso œuvre na yo. Soki mutu atuni te poazo banga yo. Mais nzamba otuna yo. Nzamba otuna bo la kisanga musalo salaki, la kisanga batu yo tinda, la kisanga musalo salaki soki ezate. Alors pourquoi tu portais ce nom là? Nana pesa ki yo yango o ko justifier ndengeni. Ozomena ma pasteur la kisanga ensemble ozanango. Apôtre yo za méchant. Non, papa. Ça méchant. Parce que nazobanga nzambe wana. Ozo décourager baninga na bino ba tambola na bandaka batuneza moni tifani mwasi kitoko boye. Le Seigneur m'a montré. Oza ne loko na nzambe ma sœur. Ozo décourager bango ozo reverser bango apôtre. Madame kuna décourager o me molimo no bika. Molimo basakana na ngote. Ce gars mouta koufi esili de son vivant, de notre vivant, to luka to bongisa. Pambate ce qui to tiki mokili. Obike jijime zo banda wapi nanda kwa nzambe. Biso ntoko leka kuna, il faut to justifier ba comportement na biso, ba action na biso. Ce qui to sala ngote nzamba za nzambe te. Ce ka za nzambe ngana yo futo leka wana. Merci apôtre to que ne presque na suka apôtre na ki tuno mutuna moko me choqué yo te pardon. Ah non, pourquoi pas? Est-ce que mosanza moko ta retraite na ser? Bango balega. Te. Obi bina totally kuna mbala moko. Te hapo. Menza me espérer nga ya apôtre. Yo pozo tele me makamno so boendege ni. Papa okoya en Espagne. Apôtre. Tikala na ser na mutuna nga. Ngamna yambi yo te. Ba en Espagne ba so monanga. Soki ba mona ka ser na voiture na ngai. Bongo pesa le sumu ngomima se. Éthique na biso, moni biso kuna tozala makambo. So tona éthique na biso ndenge bate ya biso. Nzamba principe. Na briser makambo te, te nzamba ko sali sanga nzamba ko loba ka nzamba ko comprendre. Na voiture. Apôtre tapso sana yuma ko kano basité. Yo lingi batwana na idéologie na yo. Tapso sana yuma moko ko kano basité. Na voiture na moi cité ou asa célibataire. Moi si pour asa célibataire akota na voiture na ngate. Atambule zobeta. Donc opekisi ba pasteur ko ba apôtre ba ko ta retraite na ba ser. Mais au côté de retraite na moi si vous lukani. Bozolu kanzambe. Mais bolu kanzambe, bolu kana. Bongo soki nzambe beke mona mwasi oyo ava bika, fako taka na apôtre okoko. Bino ka mi bale kaka. Apôtre Segisus. Avant de vouloir mentir, oui, un grand serviteur de Dieu. Oui, ministère, pour quoi il y a une seconde. Na seconde, mais pour nous tonga yango, ils a passé. Mais pour quoi il y a, ils a minute, musa ne tonga 20 ans et quoi na mabele. Tala ba pasteur de belé ndenge ba koma, ata ba bénifim. À la conférence mon kobo en Italie. Azobi mana servant de Dieu mon repé prédicatrice aux États-Unis mais avant qu'un hôtel moko pour azobi makaka na porte hôtel ba na campagne ba simbani bo ba photo papa lobe panzani anga divorcé moi aussi na senga divorcé pour na biloko wana donc diable soka côté malgré bo ça na biloko mokoté mais ça peut compliquer ton ministère au kavema donc to fungoli biso mo ba bitumba ya ndenge moko ya kosakana te et puis oleli. Ok, apôtre, nous sommesondre, osa mosel mo kanza un peu différent, nous sommes na discipline mo boya. Na ga discipliné. Papa pona ibiska nzamba zwanga. Oso na so kanisa na ko lela na ko kanisa. Na ko linga te ke musala nga ebeba. Na ba plaisir moko éphémère. Ya pamba. Soko se discipliné te. Satan a discipliné. Oh. Répétez solo ko lobi wana. Soko discipliné yo mon côté. Ça diable a discipliné. Diable a discipliné wa. Po yene ka sana kanda na biso, aluka biso kaka so sa kaka mo erreur mo kepa, il te frappe, il te discipline. Na yoka ba témoignage ba te belé. Ba kufa bazonga. Tant bazongi, bazopesa ba témoignage ya ba pasteur, ba homme de Dieu oyo basala ba erreur, bazali on a lifelo. Comment Satan a ko frapper bango.
Vraiment. On ngi eloko ane komate na linga pe eloko ane komela basali na nzambe mususu te. Pamba te tozwa ki temps ya ko benga na satana, tozwa ki temps ya ko botele milimo, alors biso mo tokwe na mutambo wana. Akosambu isa yo pe. Bazo sambwa ser wana zonga bi na mona ba pasteur bazo lela bazo sa bazo pinir bango na ndenge moko osakana te. Pona kosanga discipline. Pona laisser aller. Laisser aller. Bina ba passer ba passer ba poto babake. Na za na gloire tika na salonga na lingi. Nzamba ko limbisa ngai, nzamba yebi ngato kopera bena nzamba. Je ne joue pas. Nzamba joue. Nzamba tomona ye. Tomona nzamba we ba nzamba olimso. Je ne joue pas avec ces choses. A copinir yo. Aïbisi Moïse, talaka Moïse, l'homme le plus bon, le plus humble. Abi Moïse, le colo frappé deux fois au côté. C'est péché ni Moïse. C'est ma gravité. Il y a gravité. Moi, ben là, ma kanda. Dona betika kiti deux fois nganga bonza basilique. Nzambe basaka na nete. Ah. Pour onyo tu Moïse abanda osala, ezalaki nango ya yete. OK. Tout ça ko chité. Pas tout cette émission na biso na retourne question moko zongo na mukuse apôtre parce que na moni kuna na régie boîte soja qui est coquille apôtre et là on y mona kanzamba tizako makasi parole prophétie parole de connaissance nini pena nzamba ta kati na lotomo na yo oyo mona ke simba yo makasi tes prières. Tu pries beaucoup. Prière. Église nanga comme on a casa de oration. L'espagnol na français maison de prière. Prière kaka. Bisoga prière. Mais na moni pour tout terme makasi apôtre. Amen. C'est dit à quoi Saint-Esprit. Prière na tire pe hein. Et pour ça on attendait sous auté on dirait olingo lela ozo pesa batu mawawana ozo communiquer batu mawawana et ça nini pasteur Yesu allait là tous les jours. Yesu allait là tous les jours. Soko bondeli nzambe wala kisayo. Ndenga ba larme na Yesu tout en ba sandal na ya or. Allez là pour na ba péché pour na ba âme. Pour ce qu'on osana bon moyo yebi nzambe te soko kekune komi trop tard. Donc allez là pour niloko. Merci. Merci beaucoup apôtre de Romina Souka pour lelo. Jamais na kiko tika invité na ngandengo wana pas invité spécial yem tasa na onesa kena tu na ye liloba Souka ozana ngo pour émission lelo et puis na bambote na adresse église na numéro de téléphone na yo combina ngomba la mopoto to chité. Oui na pesa nzambe merci pour na séjour na ngana Kinshasa babele langa. Na pesa nzambe merci pour na yebi de près cet homme de Dieu puissant ouais de l'Éternel. Le pasteur Vincent Makela. Merci. Vraiment, na kei naye, hospitalité naye, na considération naye, côté que dans la chair, kopé sanga bande koba kumbakanga. Vraiment, papa Zambe nayo, apambola sous makasi. Merci. Na remercier la princesse de l'Éternel, Tiffany Mokwa. Zambe nabiso apambola sous makasi koleka. Et puis église yotu yoso kamba. Merci. Apesi bango merci. Zamba pambola bango, famille nanga, Chamir, Deborah, Okoko. Na pesi bango merci. Merci pour la nyos. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino tokomi na suka nambaki pona bino pona édification église Koda Christ et pona édification bana Nzambe ce grand homme de Dieu le pasteur l'apôtre Albert Okoko oya uti bongo na Espagne. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana